na kufela ki donc na comme na posa vraiment ka commander mobile nanga te to comme pe place wana ba senga ba condition je suis ka sous vêtement na ye ya camarade mbaye nanga na zu yango eki na ngokuna de siku na tali nanda kuna mibali mibali na vivre na bango ndenge nini na camarade mbaye nanga wana na ekukuma na zemi na somba soso yaka na mbongo oya nango nasa nini nasa basemuni delikaki ba mama mobwe avec okufa donc na mo lokwa ba problème toujours zolandaka ngai kotala malamu. Je peux bien dire que madame Nenga Zaboye alingaka penza mbani wana liboso ya solo te muninga bo héberger na ndako misune ko mobete pana c'est que o azaki présent azaki na poste te et faire ko kende ko manipuler motema ya mutu po alinga yo ok kozwa kisi po mutu alinga yo parce que tant ozo sala association na diable yebake okobuka ka ba fruit o ezali yaye. Or si réellement au monique ndenge yesu azolbake moi je suis le bon berger na ye po na ba brebis na nga père bolingo na mobali ne ya liboso ezo simba te abuki mabolongo. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika église alors naoki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza sunde ngwana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama mais lelo somoni mama azongi génite mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga noso futi mbongo nozo regretter te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na ofinda ya pampa mana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme na komi lipati misuna babe Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Merci beaucoup. Bonabi ki boza belé na banda kunabino. Na téléphone, Bolanda Rabiso, vraiment, c'est votre humble prophète Samuel Eric, votre présentateur et émission derrière les masques. Et c'est émission moko
trop spirituel, les émissions moko et ba témoignage, les émissions moko ceux qui nza masini motema na yote ko koleka te pona ko meka pe ko confesser. Pona ko misa makambo batama nango depuis kala. Derrière les masques les émissions moko oyo notre Dieu alinga biksa ba milimo ebele. Parce qu'il y a des secrets aux anakati na bateau. Et bah secret wana pona ko misa il faut que nza mene asima motema na po que oya comme ça ba secret. Je crois, Lélo, tout ça avec une dame, ou tout ça ensemble. Ah ouais, et puis tout ça, Thomas Fabien, l'homme de Diboni. Qui m'y est papa Eric? Merci beaucoup. Maman Labsoboni? Bien, papa. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu avant Keto Banda, tout le d'abord au Sambela. D'accord, avec plaisir, tout Sambeli. Seigneur Jésus, te pécie au merci pour un moment oyo. Yahweh tolingi ete okamba biso Seigneur pendant moment oyo ya partage kolo Yesu zala au centre ya nyonso tokosala na katesika oyo na tiki équipe technique na maboko na yo pe nyonso elekama na nguya ya kombo no Yesu Kristo nde tobondeli amen. Amen. Amen en tout cas. Merci beaucoup. Maman. Merci d'abord parce que c'est Dieu. Ndam tasi motema na yo. Yakoya jusqu'à pour que oh Luka délivrance sa vie dans le pays confessé. Au senga na yo que le Saint-Esprit a memio awa akamba yo. Mama, tozo yo kayo. Na ye aliboso na bino po osunganga. Po na tamboli muto apesanga solution na problème naza nango. Azade yango na ye liboso na bino papa osunga ngai nabomba secret otambola ye nazwela mpe solution te nazwa mpe moto asunga ngai te donc nabombi yango eza lokola nabombi elo omona kati ya motema na nga eyesala nga bien te yango na ye naloba verité on a comme kimia. Ok. Zaki na mobali nanga tondo vivre na ye, tozaki ne penda kumoko. Mobali nanga to mais to sai ba 2 ans. Mabuta eyaki te. Amisi tozovanda. Mobali nanga koma toujours koloba kaka na ba belle sœur koloba. Tuyako ki hôpital nga na mobali nanga. Po totala ke 2 ans. Mabuta ezo ya te ndeni. Ndi tokende kuna mobali azalaki bien nga mpe nazalaki nanga bien. Tovandi tozalaka ata nzambe asala. Tovandi ovanda mobali nanga bimaki lera ye ayisango ndi naza boye nakute na camarade nanga wana donc ndenge azalaka na ndenge akomi lelo eza bongo te yango aye asenga tovandi ata mo ba quelques jours bongo aluka na esifika ata mwa studio okei na ye nga mpe naboyaki te na ndimaki aye na ndako lere aye na ndako tokomi mpe kovanda na ye lere tokomi ovanda donc mpona koyisa bino vérité lere ayaki premier jour na ntongo akotaki en tout cas motema na nga ezalaki ba bien te donc nakomi mpenza donc nakufelaki ye donc nakomi na posa vraiment akoma nde mobali na nga kamana mobali na yo ok komia ndipenda koma mobali na nga moko mona so mobali na nga ke mosala ye mpe abeti mwa tour aye kozonga na moi nga mpe na tikali na olamba moko moni ndenge avandi donc motema na nga mpe nde ekoma ekapa na ye so natalaki na oyebisi makambo ono ndeni donc so mpe nayebisi akoyisa mobali na nga donc yo alukela mpe baproblème na mayele na nga kaka mwasi yebika biso basi nde tozala papa nakendaki pa camarade moko boye namekaki koexplike ye mpe abi nanga te
pour amiti na omimo place mobo nde tokoma mpe place wana basengenga bacondition nde nazongaki nazelaki na lobi naona ntongo esenge nazonga kuna mpo nasala bika so okoti bandako wana banganga wana esenga okema bo pamba te nde nazongai na ndako lobi nango na ye nazwi kasu effectivement na ye ya camarade ya mobali na ngai nazwi yango nakie nango kuna pesa mpe na mwa mbongo nde bisenga problème eza te yo kende na nyonso kaka oyo moko akomona nde kozonga nazonga na ndako na vandi tokomi kaka bapokwa mobali na ngai nayaki te ntango mama oyo aye moto ya liboso bandingi mamo baje akutenga mpe na vai na kiti baje mo boye viki elonga mpe na bandaki kozela bandaki mpe koluka nde tokomaki vane so mobali na ngai kie mosa tozaka na ye so mobali na ngai kie mosa so mobali na batour un mois akoma ye mpe azwi nimero na nga un mois aza na mwa restaurant mo boye okabenga nga mpe na ndako nakosi nakiei kaka bongo donc bolingo mpe nde yaki makasi vraiment nde siko natali na ndako naanda kona mibali mibale na ovivre na bango ndenge nini malgré naza mwasi nakoka na kovivre na bango mais na kati ya ndako na mibali mibali nakoka te nde camarade ya mobali na ngana encore pas azalaki ne chauffeur bandokumane baremorke bamituka na ye minene ya des fois pakene lubumbashi ayine mpe kozonga des fois ye mosusu mpe nakosi mobali na nga na ndako nakie place bomoi nakie na nga mpe nabeti mwa 2 semaines 3 semaines kuna na ye ozonga ka bongo bolingo telema eleka ye makasi na camarade ya mobali na nga wana naye kokoma na zemi natalika ezemi na mobali oyo ya ndako na wana mokolo mwana moto ayebaka eza mama nazalaki na shwa te papa nde nazongaki lisusu kuna kaka koto nakende pa marabu wana namei koexplike ye mpo alobi nanga problème eza te oza aposani nga nanga posa pene osepare nga na ye donc tokabwana vraiment ye azala na kwen na ye nga mpe nazala na kwen na nga donc akipe vi na nga te nga mpe naokipe vi na ye te wana akipe vi na yo te mobali na nga ya ndako awo ya ndako viki lokola bolimikende de ya camarade na ye nde ongaki bokabwana na mobali na ndako jusque là mobali no ayeba ye te ke ovivre na camarade na ye ayeba ye te ok ayeba ye te nakimaka bona mpo ayebisingami nanga bon ande eza boye somba soso yaka na mbongo oya nango nasala nini nasala baseremoni naye kozonga ndako nazwaki mbongo nanga monaki naso mpena soso apembe wana na ye nango apesanga koma mobali no na ndako napesi ye mpe akomi akati soso na motu asali baseremoni mpe ka wana abi nanga kende na ye nanga mpe ndako le navandi tokabwani mpenzako nga nakie na nga mpe nalandi nanga mobali na nga wana do bolingo ye makasi nazemi na nga mpe nakie na nsima siko mobali na nga koma oyoka banungunungu wana ke ndenge aza boye azobima na camarade na nga boye benga nga tu ninga nazowangana nga bi okipe vi na nga mpe naokipe vi na nga donc muta kipe moninga te nde elekaki bamoma mo boye ayaki okufa lere akufi toye mpe matanga tovandi na matanga bakunzi mpe tokomi na mama kende ezalaka babelle sœur nde bayaka babelle famille bayeke bapanza longa vitamine ozwa biloko ndeni momoke mwana bino atiki nga na zemi nde bayaki kotika tovandi mpe nga kaka na camarade nana donc moye te eyaki koarrive camarade yango avoyageaki asenga te nazoya dans une semaine nazoya funa likolo pene tolonga na lubumbashi toya pene kisasa toluka pene sika tovanda vraiment donc bolingo mpe ekolaki famille na ye kutu balobi ye alobi jamais ngaka na ye bato vraiment balobaki telema tozalaki na kati ya bolingo
ye pe ndaza bon kolingo donc nzambe ayo kende ba voyage ne ngapi na simatika ina botaki ayoki asali accident wasali donc naomona lokwa baproblème toujours ezolandaka ngai nazoyeba te nasala nini asali accident bainforme ngaki makolo nyonso mibale eza ya kobukana to naoyeba te papa nasala nini babelle famille na nga liboso oyebi ke mwana nazani aza ya bango nga nayebi ke mwana nazani na maboko aza ya mobali na nga oyo ya camarade ne wana siko na miti oyo na ye liboso na bosunga ngai Merci beaucoup. Merci, maman. Bande Balandi. Je crois, avant tout, il y a mon temps, derrière les masques, tu vas rappeler au Solanae. Mon azo sauter parce que tant qu'il y a quelqu'un qui sont bien, il y a tout ça des fois, babanga ba caméra. Premier Zaboué, premier Elibi chez Zaboué. Expliquez-nous très bien. Madame Ouafandia, elle a un problème. Problème des années. Premier Zali que, Azana Mobali Nae, bafani pendant 2 ans, bana robotate. Camarade Mobali Nae, ou ya Edaka Mobali Nae, ako senga bo permission ba lokemo isika fanda. Debo tobi na ndaku ezaka ya mwasi ezaka Mobali te, aki ko intéressé ndeko mwasi. Vous comprenez pas au banga, azo kokasuku lo bate, mais expliquer biso ngo, to expliquer bien très bien. Ne acceptaki azo camarade Mobali Nae lokola Edaka Mobali Nae. De bayaki na kati ya ndako okoma kama mbaye na komi na kati ya ndako ye na kati na eboli kufi aneko sepela bimana camarade Mobali na ye et amona yi ke so ye na ngomba pa kama camarade Mobali na ye ausani ni awoboya dakene ko luka sala ngona kisi po kan camarade Mobali na ye dakene camarade Mobali na ye diba kan camarade Mobali na ye bani ko mana camarade Mobali et puis que bolingo comme de pas camarade Mobali de akomaki na zemi takom na zemi akepa muta selaka ikisi liboso pona bolingo na kama Mobali continuer aisi fu bango ba séparer ye na Mobali ne ndako bo comprendre azo banga banga biso zo lo baza ana maîtrise na te metanga yaki liboso c'est la maîtrise na de marabout wana abiki ne oso baso so pembe biso to yebi na lo bango te parce que Thomas Ali mo ko expliquer biso très bien pourquoi so pembe pourquoi ba pratique wana na lo bango te parce que Thomas Ali na habilité te ya ko meka pe ko expliquer parce que l'homme de Dieu là akia sombi soso ya pembe aye nango basali ba cérémonie wana et après azali na zemi azali nango zaki zemi ya Mobali na ndako tezali zemi ya kamana Mobali ti ba sa bolingo wana Mobali anda kwa yebi en côté. Zemi a soit qu'ils zemi. Je crois. Ils allaient zemi ya camarade Mobali. Après yango de comme moi si et quoi arrivé. Quand il a pas qui n'est pas nganga, un saki qui vient comme dans demi, il faut nganga c'est pas sacrifice pour avoir Mobali. Nganga sangi ba soso là ba y a très bien déjà que tout le monde te expliquer ma camboana. C'est ba pratique. Donc soso mobimana ezagine Mobali na nganga devancer bakabwani yepa ke ko fanda epa ya camarade Mobali na yeme ebisi akosi Mobali ke azwana quelque part parce que place on a l'obité pas au banga il va sur taza émotionné Mobali a comprendre que moi c'est na ndako bakabwani nzoka yeba likabwa kimelaki azwa idea zemi ya camarade Mobali pe na souci wana ba eko obikaka sango ya mboka ebata marate sango yeko beta ke akoma ko bimana camarade ya Mobali aluki mo abenga yepa koskosiye Mobali vie ba choc alinga mo sine makasi mo sine bimika na ndako Mobali osani Mobali yokufa
tanga okufa baye matanga mwasi yaye matanga kandi bayaka matanga bakabwanaki mobali pas garder un secret que ina mwasi bakabwani te akose famille ka lié mwasi a voyager pour nier mwasi te makasi isaka kwa mwasi utaki voyage mwasi yaye matanga mobali etango aye constater que zemi ezali alors no kabula bilo habité zemi on azala ngokuto oyo eza mutu akufi comment bino bo kabula bilo kwa moyi tandis katiki mwana non bazo ko faire zo batiki lié presque nyos mais chose grave aye nango awa faut comprendre malamu eloko oyo aye nango awa eza eloko moko mobali camarade ya mobali na ye wana tombala kufi atika na zemi na mobali na ye aboti pe mwana camarade ya mobali na ye ndenge akenda kosala bavoyage ya mituka minene akendaki voyage accident esami camarade ya mobali wana makolo na ye eza ya kopukana aye na biloko mibale mobali oyo alandaki na zemi akosaki mwana oyo aza na yango sikoyo mama aza nango aza mwana famille wana te oyo babiana ye azokanga te aza mwana ya moto makolo ekatani moto makolo mpe ekatani ayebi pe te ke mwana wana aza nani amwana je crois explication claire ya mwana parce que azobanga banga ka ndenge ezalaka biso toexplike ndenge tosolai na ye avant ke akota pour ke aya koconfesse Thomas Papa Eric je crois toyokaki wana yo ouais na éclairci yango bato sikoyo merci beaucoup Papa Eric pour la maloba. Je crois relation oyo pour moi na ebandeli nango ebandaki malamu mais au fur et à mesure ils ont avancé ba infiltrer ba potaki infiltrer ekoti na moment nini moment lukuta ekoti et puis moment ba cachotterie ekoti kotala malamu je peux bien dire que madame ndenge aza boye alingaka mpenza mobali wana liboso ya solo te basali na ye 2 ans na kati ya ndako baobota te atikala kolinga ye te soki tolobi tokende lisusu plus loin seki koboya kobota wana ekozala mpe par rapport mpe ya attitude azalaka nango na kati ya ndako ya libala parce que effet ya koyoka posa ya moninga isuffit yo moko bota posa wana kati na nde koprovoke pe moninga ayoka pe posa wana po akoma beaucoup plus attaché pa na ye yango po mo comprendre nango malamu mona comment se fait-il moninga bo héberger na ndako misu ne ko mobete pa na ye c'est que o azaki présent azaki na poste te yango zo mona même Bible ezo expliquer bien sur totangi na 1 Corinthiens 13 au mona ezo expliquer bien lobi que bolingo ezaka patient bolingo eskizaka nyonso quelque soit ce qui mutango asalaki o mabe yango esalaki opimelaki nzoto toyebi te mais eloko ya mabe makasi na kati ya likambo ya ndeko na biso ezaki effet ya kokende ko manipuler motema ya mutu po alinga yo donc kozwa kisi po mutu alinga yo en même temps kozwa lisusu kisi po éloigner motema mususu na kati ya relation donc ezali babiloko moboye oyo na ebandeli obandaki lokola mwana nzambe mais au fur et à mesure opusani pembeni obi te relation fona sa rupture zabolo tambusanga tokende yango ozomona ndeko na biso ndenge aza boye amibenga perdant mais aza perdant te a récolter oye alukaki parce que tant ozosala association na diable yebaki okobuka kaka ba fruit oyo ezali ya ye or fruit oyo eza ya ye eza ndenge Jean 10:10 ezoloba moyibi ayaka kaka mpona koyiba koégorge yango moni baégorgele mobali baégorgele nani libala na ye baégorgele relation atikali maboko pamba. Or si réellement omoni ndenge Yesu azolobaki moi je suis le bon berger na ye mpona babrebi nanga perdi or réellement ye azali lokola brebi perdi esengelaki so omoni ke bolingo na mobali ne ya liboso ezosimba te abuki mabolongo parce que nzambe nde mutu aza na facilité ya kosimba motema ya mutu kozongisi na kati ya bon chemin ce qui manque ya affection oyo ezalaki entre bango parce que il faut toloba bango clair et fait déjà ya ke mutu akotisa mutu ya misato na kati
tout n'est pas nécessairement comme milieu mabe misu pe za ko za pe orientation pe ya ba pulsion ainsi que ba sentiment ya mutu e ba lolenge ya ko OK ya ko gérer voilà OK automatiquement au sentir vide émotionnel katina. Or les vides wana soki eza et que eza complété papa Eric bako saote ata okutani na partenaire ya malamu tôt ou tard okutana au mona kaka ke partenaire waza mutu mabe yo za mutu malamu. Or c'est à cause ya ba vide mususu tozana okati na biso des fois pe soki mutu ana aza otobenga vase ouvert donc temple ou facilement n'importe quel esprit akoya ko habiter kati na ye automatiquement diable ko diriger na kati ya nzela na ye. C'est de la même manière nande ko na biso. Donc elle a été par rapport à les sentiments non orientés. Allez, diable peut agir à diriger donc yé moko a égorger mobali na ye sans que mupatinda ye. Donc yé moko makanisi lili akende ko luka po luka solution akende ko luka po a gagner mutema ya mo camarade wana bazaki na kati yango zomona ki na ba suite nyonso mona mobali ya liboso akufi parce que ma polonais yataki na ndako anganga. Deuxièmement mobali oyo azalaki ou a remplaçaki makolo ekatani c'est parce que ye moko mutu aza base ya nyonso oyo nakoloba na ye ezali boye lokola ye biso pe loko pe tokoki kosunga ye ezali kaka ke ayebisa famille wana vérité ke mwana wana oyo bango bazowelela aza ya bango te oyo ye azowelela azolinga bapesa héritage aza ya bango te et puis balimbisa ye ba acte asali na ba acte asali parce que ndeko na bango ti akei wana tokolo bango clair sans mâcher des mots akufi à cause na ye pe ayebisa pe o wana wa bukani makolo wana ke o bukani makolo boy ngai nde mutu na créa mabe o ekota parce que tokola tsango teka ke mutu ka mutu esali parce que il y a déjà ba ramification moko spirituelle négative o ekoti na kati parce que déjà ce qui a permettre déjà au livrer oyo ba liaka bango déjà na serment ya mariage à livrer déjà et pas ya zabol bongo boni oyo mutu ayekaka a mekaka bongo aleka facilement yepa koleka donc alobi ne vérité soki aza sincère atika makambo wana à se repentir et puis aluki basali ya nzambe soki pa akanisi kakoya epa na biso to salele service ya ko délivrer par rapport ya makambo wana aye et puis c'est ça autoki kopesa comme solution papa. Vraiment je crois toyoki maloba ya l'homme de Dieu Thomas Fabien tosolana ye na sima caméra nécessaire ça confesser mais Thomas Fabien pesi remède elle doit aller na belle famille na ye ça bon vérité que moi na wa azali aza moi na été qui peut être ça bango à pratiquer ça qui pas que n'est pas frère ma collègue c'est que non moi na eux aza moi na yo atire héritage ya bato papa bato kufi famille na so pour ça ko dinango mabe ko landa toujours mabe. Merci Thomas Fabien. Merci maman na ngai malgré courage aujourd'hui to bi ke to ko landa lango loko ye c'est-à-dire ça besoin to solution to sala ngo nzambe alola apamula bande ko nyos. Merci beaucoup. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika église. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenite. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. So que ça dit manœuvre pano ya li bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. Donc so futima on a regretté te. Ah ouais, tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna
abela te bazosala examen. En tout cas, ya masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zaotinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures acontinue kuna nga na nopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change kombo na komi lipati misunga babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche des chez